Mbote bonjour d'abord bato les bakuya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana chaîne Libération Océan du Congo et pai oyo to panzaka to sasaka et pai oyo to akabongo ba Kongomani et pai oyo to mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique et pai oyo to longolaka peuple congolais na bolema et pai oyo to analysaka ensemble et pai oyo to tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pai oyo to salaka mosala ya Jean-Baptiste et pai oyo to kabongo basinzili po la kobetaka mbela koloba ete tango ezali mabebo teleme ba Kongomani et pas auto téléma fermé fidèle au la Bakou qui est pour la cause de la République démocratique du Congo et pas auto mokundo la kamalo ba encore l'absolu labouré roi le balabiso béché fouillé ne laisser ni place que la mer et passe ezui la montée religieuse ezui comme la bonne équipée pour la télé États-Unis d'Amérique ezui comme la manananga na kunya de langai ezui et comme la bongo achille tella na molonga inaye mama Mireille ezui et comme la bongo Achille Intel à la France et comme la bongo Achille Mavena molonga na Mireille Mavena Angleterre na mboka yanga mokonzi na mboka ya mokonzi langa na Angleterre ezui comme la bongo papa Michael na France ezui et comme la maman Célestine na France et comme la bongo papa Alfred na mama Clarisse na Canada la mboka lipasanga ino ya se ante live ezui comme la mama Vava ba mama ya moto mojali ba mama ya plus 30D ba mama ya plus 30D ba mama missionnaire ezui comme la bongo Big Daniel Ngenda petit frère Zola ezui et comme la bongo de Bruno na Autriche ezui et comme la bongo Juka Ama le number 1 ya océan de la presse congolaise encore une fois félicitations poète Mwananaye Robin Lunungu Yewana azalaki penza meneur de jeu na 4 équipes na bango ya Congo oyo baganyaki bongo Kane ba longi bongo Brazzaville Congo Brazzaville ba longi bongo Maroc ba longi bongo Baïbi Kolobiyike balongi Sénégal balongi bongo Centrafrique pe baye kosukisa na Guinée Conakry bisika wapi ba beti bango penza na libungu tulo na moko ba Kongomani baye baki penza la komo tombo mala komo longa ba Kongomani ba beti kanu wana bali bongo bilenge bya biso bana ba biso ba o ba botami na mboka ya France baye bi République démocratique du Congo te kasi pona bolingo pe matangisi ya baboti babango tala ete bandimaki ete kolata Varese ya République démocratique du Congo pe ba pesi yango lokumu pe ba tomboli hymne na biso e ali kolakisa ete bisika biso ba Kongomani bazali bato bakolonga kabu ya lompisa tshela biso bana ndenge batombolaki hymne ya debout congolais bongo tolekana. On enchaîne tout de suite par les nationales de la République démocratique du Congo. Ça va bien? Ça va et toi? C'est là.
merci na mama Jawa assalamu alaikum na ba mizima na biso merci na bilonyo so bolanda na biso pasi ezali na République démocratique du Congo tokozwa minute penza mingi te pona komo yebisa bino ete senge to fungola miso Congo ele malamu te kabo ya lompo sa tela biso message Fayulu Madidi lelo ndio kozonga ipana bino na Cameroun toza na base mouvement o batu na bazo sala toko pesa mot d'ordre toko yaka kuna na Gombe toko buka kanda kuna yo wana nazo ebisa yo ebibiso te Camerounais d'abord ozana lu Camerounais toko buka ka hotel na yo wana ezalaka pe na Congo te benda batu na yo matoi ngana za général fantôme oyebi na opéra kate ngana za mola Israël nako pesa mot d'ordre toko buka kanda kuna yo wana Gombe tozo ebisa yo batu na yo so ba otamona ba machette bazo na désordre. To me préparer déjà en permanence. Biso le toza na pouvoir. Ba cimetière eza ya biso, ba morgue eza ya biso. Soki ba sakanya na base. Toko tumba bango. Toi déjà na position. Nous avons plus d'1 million de molotov. Toko ziki sabino. Et puis on sala loko mokote. Trop c'est trop. Trop c'est la bino boya. Message on a bandi bolandi malamu ezali bongo moto ya I2 pesa mimi mona lokola ngangi to ebité parti ya I2 pesa bazali na opposition kaka bango bazali na pouvoir kaka bango bazali ko coloniser baninga misusu ki balobi babengi yango tribalisme tozali ko dénoncer biloko po to lingité na bandi to dénoncer ki ndeko la biso moko ya Katanga po talobi Katanga ndi ali ko lesa Congo Katanga ndi ali na moto esengeli ko pesa respect na bakatanga to telemeli maloba ya bongo pa bate maloba ya malamu te kasi maloba oko laka Martin Fayulu Madidi ke to ko ya ko buka faden to ko ya ko sala boy ça veut dire bato mususu bazali na privilège te akoloba maloba bongo po baloba pe to kobuka IDPS pe to kobuka bato IDPS eli bobele bandi ko IDPS le bali na maloba ya kolobela bato ya mabe bongo botika kobebisa Congo botika kobebisa Congo po obozo lukezali guerre civile botika likambo eli malamu te bilo boli na pifote ya kolonga ba ibikolo mususu na ebisi biloka nde balobeza na pasa boyebo kitia mona mboka Martin Fayulu Madidi ndenga uti bongo États-Unis d'Amérique bato ba parti politique la yena bato ya ba bloc patriotique bakelaki bongo pe bakele koyamba ye kasi bato ya IDPS batelemi po batelemi ezali la police te ezali bongo ba fabote ezali nde bato ya IDPS batelemi pe ndenge bolandi o azali koloba bongo mimono lokola ngangi pe bakangaka yete état de droit to bokangi yango ezali bobena bato opposition ezali bobena peuple tant ba ko revendiquer ba droit et la bato lolengo te yango la police yango bokangi yango na moleke. La police yango bokobi yango et comme privé justice amboka oyo bokobi yango sele mabobele bino ba o baleka ki liboso na bino boko tala te lo lenge kani makoma komeli bango e bongo bato ya boye bokolo bayeti ba pesa bino deuxième mandat na maloba ya boye boko teni pe boko kana mutu ke yebi biso te to ko kotela bino est-ce que muta profaner ba menace de mort musa na ezali ni o ezali ko profaner ba menace de mort te vis-à-vis de Martin Fayulu Madidi ezali papa ya bato boko kana yebonga zali pe mobali ya bato pe boko loba na yo yebi to ko yako buka fade lelo so Martin Fayulu Madidi akufi to azwi likambo botala mona mobali oyo na ba propos na ye oya bimisi mokolo malelo pe bakei na pasa ko kanela ye na bokiti boye ya solo to lingi vigilance la République démocratique du Congo lokola pouvoir ezalaka pour le peuple par le peuple et peuple ye moko azalaka la souveraineté tozali ko senga na peuple azwa bongo maboko ya komo telemela makambo oyo ezali malamu te ba propos ya lolenge oyo to dénoncer ki ta batelemela ki mona mboka muzito na base monoko la ngai ezalaka la partie prité kasi to telemela pour la kongo République démocratique du Congo ce ko tenir ba propos moko ya mabe pour la kolinga ko boma mutu to kolobela yango lolenge pe ya lelo to telemeli yango na dernière énergie to ko linga te to perdre mona mboka Martin Fayulu Madidi ba propos ya boyango tozali ko senga na zamo konja mboka akanga bato na ye o bazali nzinga na ye po ete mona mobali o na misola zali ko lakisa na banzela zali ko lakisa akoma ko leva na parler du peuple ya mi commissaire député ko gangela ba député ko finga ba député mpifonini o ya zali na yango ya ko kene ko gangela ka ba député ko finga ka bango ko gangela ba police akocha ba mesa na bato na ye na parler du peuple pona ko beta ka ba député makambo oyo to lingi yango te. Et puis babanga katena bocha ba vidéo na bango ezali kasi nini o to komi na bongo to ndenge nini bolo bakasoki mwana mboka Kabila zalaka mopaya mais mopaya sala biso makambo te comment voulez-vous mwana mboka comme si biso ba umbu ezali ko pesa pasi to yaki ko beta mbela soki Martin Fayulu Madidi azwi lelo likambo to ndako na ye babuki botala mwana mobali o a se porter garant ya koloba ete boyebi biso bien yango ezali likambo nini yango penza ezali eloko nini to komona na kati ya Congo
maloba ya lolenge oyo ezali malamu te soki balobi na bino bomibimi neti bolelaka boza bavictime elobi ndeko na nga wana bomipesi bavictime bino nde bato boza koassassine bato koboma bato kokanyelaka bato oyo ezali makambo nini ekoleka la république démocratique du Congo bandeko toteleme yango moni ete bana bakosenga bosunga bolemba te letumba oyo tolemba te letumba oyo ya solo tokoki kokaba mboka na biso te ya solo toali na bankanda ya solo ezali kopesa pasi kasi mayima akoleka la république démocratique du Congo soki biso moko bakongomani tomisungani te soki biso moko bakongomani totelemi te na kanza ekoloba biso ekokende po ete bakoyiba biso bakolela biso mpe bakoboma biso yango toyei kosenga ete tozala na lisanga tozala na bolingo mpo topekisa bapropos ya boye oyo ezali koprofane bamenance de mort vis-à-vis ya moninga moto na mobeko ya leta ezali mabe moto ya boye bakokanga ye mpo azali kolakela moninga ke tokosala yo bapropos ya bemwana mobalo bakokanga ye te mpo na nini azali pembeni ya Félix mais Félix ata yo moko papa na biso poli komoboma mpe bokonzi na yo na kotambolaka nzinga ya bato ya lolenge oyo yo ye na bokonzi yango oyo ozwaki ezalaki ya yo te mais salaka meme na lolenge ya malonga mais lelo komi kosenga biso topesa lisusu deuxième mandat mpe peni na kopesa deuxième mandat ata koto okolinga oyo na bolingo ata koto okosepela na yo kasi tosoutenir yo na bapropos ya bona na kosoutenir yo okomisi mboka oyo na kati ya pasi ozongisi biso na dictature eleki ata ya Mobutu Kabila kambaki mboka boye te mpo tokokompara oka na mologi loko Mobutu basali koleka bino bozali na pasi oyo papa na yo abomisa bato bayike na stade pasi wana esila te na bakongomani yo yesu okobakisa lisusu pasi koleka te ya Kabila bino boboyaki Kabila mpo Kabila azalaki kotenir bapropos ya boye mais oyo ya bino eleki ata koleka ya bino eleki ata ya koleka sikoyo ntango bakoloba bolobi te baolobe baoyi na Félix te mpo aza kosala mabe bazoyine mpo azali moluba ANON biso na baluba toyela likambo te bazali koboya yo mpo ozali kosala malamu te mpe bamilisi ya mabe bazali kobima na kombo na yo lobaka kaka oyebi te mwana mobali oyo ti asalaka makambo bino bomonaka bavideo boyebi te ti azolobaka makambo boya kosala bavideo ya nkanda boye bino bomonaka yango te mpe alobi totelemi na pasa donc ya koma lisusu milisi mosusu donc mwana mobali ali na droit ya kote bato vi ya koboma bato ndenge alingi mpo ntango akokana Martin Fayulu Madidi Martin Fayulu ali na bala na ye Martin Fayulu Madidi ali mpe na libota ali mpe na bakongomani oyo bali nsima na ye tokolinga eloko ya bongo te mokongomani azalaka na maloba ya kanza boye te mokongomani azalaka boye te olakala nkema ofa kombolo olakala nkema ofa kombolo lelo ya bino lobe kozala ya bato mosusu 32 ans ya Mobutu lelo bamobutisi ebele baza baexilé 18 ans ou 21 ans ya Kabila lelo Kabila vandi mais quand même Kabila vandi bien pas préparer qui terrain na ye kitoko tango bino boko sala boye mpe baninga mpe bali na mayele mpe makanisi mpe kozongisela bino monnaie ya pièce na bino alors bolelaka te boza ba victime te po bino nde bato bozo diriger bino nde bato bozo bagangi mboka ezali ya bino bozali komiokola baninga mosusu mais boyebaka tango baninga na mpe bakosala na lisanga na bomoko nde tobunge tumba ekoma te tribalisme parce que bino bali de rire chef de l'état bokoki kosala biloko bozoba boye te bokoki kointimidaka bato boye te mboka ezomarche te bino bozokoya koboma bato kointimide bato ce n'est pas bien mwana mboka tokomila biso kokenda suka tozwa video ya bapresse epenge bazalaki bongo lelo la ville mpona kotombola mongongo na mayematali 17 mpe le 21 peuple congolais botelema tobunde tumba ya délivrance mpo boye tozaka na kati ya boye le même jour, il y a commis à Goma, le bureau de la derrière des affaires de la moment. La grande de Konanga, je vous disais que Félix est conscient que ceux qui tuent à l'ité, moi, je suis en pouvoir et à l'île, on a un go, donc on a vu le thé. Mokolo ya samedi, oh, on a un amour qui est à côté. Tout ça, là, on a la journée fériée. Bomoni mokonzi mboka solo Martin Fayulu azongi na lombango alobi mitinga iwana ye moko ata na katikati lokola numero 10 abalo ya
Sainte-Thérèse wana il faut refouler bato malobi boyebe ke to bande ko na bino parlement debout ya la muka ya Sainte-Thérèse la bengai abi po ezaka ko zela bango ba sala na ba premier boko zela na Sainte-Thérèse to ka bomoko awa boye na bino ngai na ko ya kuna te babite nani nasukisila nga pamba te tolobaki lelo tokozala mokuse mpona kopesa kaka maboko ete bandeko babiso bosunga bandeko na ngai bolemba te bipai biso ezwami bino bosunga République démocratique du Congo. Nous avons un sérieux problème tozali na kati ya boumbu mais tozokende vers le 30 juin tozali na kati ya boumbu bandeko na ngai boumbu oyo eleki ata ya koleka bandeko na ngai toza liberté toza peuple liberté toza esclave quoi que toza ko vivre la mboka la biso nyonso ya mboka la biso ezali mabe alors c'est quoi bato moko bani bas autorité likolo na toute une nation to permettre yango te pour comme danger permanent et comme passe ya koleka la kati ya mboka la biso okoye kotambola te okoye koningala te okoye kosala eloko te po bato la kanza soki batelemeli yo yebaki lobi bomo eno kokufa alors tokoye kotika mboka ezala diriger bongo tokoye kotika te. Et puis bandeko la ngai est-ce que bozo mona pa liste élection ezali est-ce que bozo mona liste élection ezali ata ko mobutu nga zaka dictateur matikila ka batu pempe baba vivre ata ko Kabila yango azalaki sanguinaire atikila ki pe batu pempe baba vivre ezalaki pe ya boete alors botinda biso toto bana ko kele ko yembela ka papa Kabila lolenge bana ba ko yembela papa Kabila botinda biso toto kele ko luka Kabila pasa na bombo etoso ngselendeke batu basala ka na Brazzaville baki ko zongsa sasu botinda ba peuple congolais le sika wana te po ezali kopesa pasi soki ya solo bino bozolo ba ete ezali misala ya Kabila ndia ezali kotia bino bo po ete bo échouer mais quand même bokata yango parce que tozomona Kabila te tozomona ka bino mo bato bo sala makambo ya bongo mikolo mileki bolekani na siège ya mona mboka Jean-Marc Kabund basoda bamati kukukusa kosenga permission bato na bango te po biso to surveiller tata mo continue mais vous voulez intimider tout le monde mboka nini ezanga opposition bino bobundi l'opposition batie maboko tobundi biso nyonso bowoli biloko wana bino moko bokomi nango bagourou de la secte bowoli biloko nyonso baninga babundi etumba maintenant lelo bondi bo intimider bandeko tokolinga eloko ya bongo te mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali na danger à propos ya maloba oyo bino moko boyoki moko soka mibenga kanani na lolenga alobi pe bali na pasa soki Martin Fayulu Madidi lisa sezue lelo soki Martin Fayulu lobe babuki faden soki Martin Fayulu azue eloko entourage na mwana na epoto yebo komi kolanda lokola ndeko ya matata mponyo na Lubumbashi ba kotelie ba betie na kati ndako donc insécurité totale na likabilité la sécurité la République démocratique du Congo et ko pesa biso pasi pe mawa pamba te motako bate ba komi ko beta basi ba politiko ba komi ko beta bala la bango ba komi ko beta bandeko la bango na likambo oyo to koy kondima yango ata mokete yango to ko senga na bakongomani to teleme biso banso to longola ba conflit oyo ezali na kati moluba mokongo moswahili mongala to ali moto moko to bongele kolo baluba nyonso te bakolia baluba nyonso te bakosepela baluba moko te bakomona bakolever la biso mama moko moluba uti ko benga nga mama se yandenge ezali a lobby na mataki na mutu ka balever nga babotoli nga imbongo nga cela veut dire biso banso ba ikongomani to libongo ko monioko tolongo la makambo oyo tozana lisanga tolongo bino bandeko bolela bipai la mikila bapaya bon soutenir pour être to bunde tumbo makambo masila bon ko bali kambo leteli francophonie to ko mona yango mabeke kasi bato bakokelo lenge nini soki bali la misolote na gouvernement oyo boko mona makambo e ko sala bato et c'est sombi biloko biso to ko dévoiler biloko biso le mikolo misali ko ya kasi tolobi ete to milengele Tomi kengelana bino ba politique bo pesa peuple maboko pour être likambo o esila Martin Fayulu Madidi ali bon na danger pour être bino moko bolandi vidéo to telemi ya ko bobelela yango to lobi la bato le 17 boza la bongo la meeting boyo kanini bakoloba la biso le 21 toza la bongo na misala bakosala na ngambo pe ya nouvelle là bango pe basali komi lengele na makambo oyo to koyebisa bino na mikolo bisali ko ya visionnaire mwana mboka Adolphe Muzitu alali mpongite azali bongo ya kotelema pe pour la kosala makambo pe asepeli te na ba propos ya lolenge oyo pe akotika la kosepela lango te parce que alobi congolais esengeli azala libre alobi congolais esengeli apema malamu na mboka na ye etumba oyo azobunda etumba ya lolenge oyo alingi te kokana bomo ya moto wala maloba ewiti bongo epa ya le visionnaire mwana mboka Adolphe Muzitu to bakiselaka ye l'homme de titrisation de terre kasi tozali pe kotelemela ba chef coutumier ba miyibi
ba chef coutumier miyibi toso tozui ba kombo la bino pe tozui ba territoire na bino bokotangama po boali miyibi boali kokotisa bobomano kati na bato pe bokosaka likambo oyo ezali bongo ya bato mosusu bakosala likambo nde bino bosali na moyibi na bino nde yango lelo ekobotela bino likama na awa nde totie point final na ezui ya mokolo mwa lelo matondo bakomela équipe pour la té manana na kunya dola ngai bino banso ba obo ko soutenir biso Big Daniel Ngenda petit frère Zola ba maman missionnaire na plus 32 maman la ngai na jolie na Suisse de Brino na Autriche la chabienne na Akene na Allemagne mama ya bana bitike kila mejeleta lotake tumba bino banso bipa ibiso zomi bino tikanzambe ya lola alekala ko pambola bino tobunde tumba ya ba valeur tozongisa Kongo la biso na bolingo tozongisa yango na elamba kitoko matondo na ba ope boko benga biso matondo pe na ba obo zali ko mibongisa makasi susi ezali tolongo kati na biloko pamba te o ezali ko sala la République démocratique du Congo ezali bongo malamu te merci na Kabouya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na papa Michael, maman Célestine, na Florence, merci na Juka M, merci na Kilame, merci na Big Daniel Ngenda, merci na Apollinaire, merci na papa Toussaint, molongani ya mama Elo, merci na Bino Banso, oyo bolinga kabiso, joli qui est dit, maman Jawa, assalamu alaikum na bamizima na biso, merci na Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne, notre réalisateur, caméraman, Azo Jouerol Makassi, notre cordon, merci encore une fois. Na gloire ngoma misapi électrique merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique personne mo conduit pareil de monsieur Babiso la patrie ou la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits maman to papa mapasa maman Chantal maman Pasteur merci na maman Jovi merci na maman na Jolie la Suisse ingeta la bokula kala bana ya Congo bakolo Congo tobundela ekolo la biso tobundela ekolo la biso yako na libota ya ba matobo wala la moni bongo mimi matobo ya Riki matobo bakufela ki bongo ya Alfred azali bongo coach munene na Congo babenga kaye a fede o bato bayebi ya uta kotika biso la banzi le 29 si je me trompe pas bokolanda programme na ye awa ya obsèque na ye na Océan du Congo yako na libota ya Kinga Bukele wala babungisa ki bongo noko na bango na kombo ya lambio la banzi le 19 si je me trompe pas bokolanda kaka makamondenge ko sala mana Océan du Congo to benga King Bukele bato boyebaki ya fait de matobo bobenga pe libota akufi bongo matanga bazali kolala bongo na matete na banzi na ngilima 1 numéro 17 na domicile ya mwana mboka oyo awuti kotika biso Alfred Matobo grand coach ba benga kaye mingi afede batobole kala matete ba oyo boyebi libota ni tolo balabino la patrie ou la mort nous vaincrons papa Alfred de maman Clarisse la père doit quitter nos esprits to telema poete to bundela Congo mapona makozala te po makambo bazali ko sala et mona na liso ke mapona mazate merci Kabouya l'homme puissant merci na maman d'Angola la mokitene Florence Matondo Lido to bundela Congo que Dieu nous bénisse merci na ba ministère F victime Emani Macron, merci na Gino Loswa, mon ami de tous les temps, de tous les jours. Merci pe na Ndekonangai et Kabouya. Jonathan. Merci encore une fois la Jonathan, que Dieu vous bénisse. Merci na yo mobala mbiji, mobala mbinga, mobali kitoko na couleur na ye vraiment oyazangi. Jonathan, Wendy a Assalamu alaikum na vie à Jonathan.